Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakino nyoso isika nyoso oyo bozali ebandeli la semaine elamu na mabota na bino. Bienvenue na magazine na bino oyo bolingaka mingi KNB Kinshasa na biso. Magazine KNB eluka keye ba soki po na bourgmestre azala efficace, est-ce que aza obligé kozala natif ya commune oyo azo diriger. C'est l'équipe partout, le magazine KNB tokiti na terrain pona kosola bana bakino ba ebisa biso na likambo etali ba bourgmestre. Okomona bourgmestre za ya commune ya Gombe mais avant daka na commune ya Lemba. Okomona bourgmestre za ya commune ya Limete mais avant daka na commune ya Bandal. Bourgmestre ya Masina avant daka na Matete. Yango tolingi totuna no bakino soki bazwaka to batrouvaka yango ndenge nini. Normalement mutaza na commune ya Matete ou ya Barumbu ou bien Lemba, bourgmestre. Donc tout au plus il faut y mokaza no habitant à quartier pour la mieux informé na makambo ozo le kana kata quartier na e. Donc pour tout le monde na kaka o kulu na ma bomi mutu na quartier boye, bourgmestre qui même pas informé. Donc y batate. Donc y na gouvernement na batuna e basala ta suivi. Mais c'est pas bon bourgmestre afin de la commune, mususu aza musika na commune na e. Eza bien té. On a trouvé vraiment un peu bizarre parce que bourgmestre est ceux qui aza la commune, commune est résidente et à côté mususu ga travailler côté mususu. Aza vraiment té souci au bongisa commune à salelaka parce que après on a za intérêt na été. OK, chose na la commune oyo afande laka une fois longo na ye comme on est kotanga masima sima. Bolandi ndenge bakino balobi na micro na biso ya KNB. Alors biso KNB to kosenga la babourgmestre que commune nyonso kovanda eza nango BTP parce que nyonso ezaka na kati ya ville ya Kinshasa. Mais kozala susu malamu mingi koleka soki ozovanda na commune oyo kambaka pona koyeba ba besoin oyo peuple za nango to ba bisika mabe ezalali ba salite pona kobongisa et kosala peuple to pe kosala bakino bien. Kinshasa et l'équipe partout. Phénomène collé eza phénomène oyo régné mingi pa basi ya mabala. Ole asokipe na libala na ye akozona ye musala ya kosala epanza makita mingi pa ba jeune fille oyo babala te. Équipe partout, quand il met de quitter le terrain, tout seul, moment, la plupart de les femmes mariées, bazalaka, au lieu de s'occuper de ma cambo et les caractères, il était au moins la mouki n'attend à qui à lobby, au moins à pétant aux sous, à qui panza. Ba jeune couple mo balinga ki babala na ye te kisongi bakabwani mais esa ka passe mingi soki ba yo tumi makambona na miso mobile nao yango to kiti na terrain pona ko solana ba mama stoke za rani bon ba yo tuni makam na miso mobile yo mo so kokoza songi te yo mo so kokoza tete tongo etani ola mko kende otiki porte no ndako okiawa olobi ozongiawa olobi okiawa olobi mukoleko yinda soki ba ye ko tuna na miso mobile mo tete za soni soki mobile za mobile mabe bengani okepa na bino. On a ce que comme on va penser que l'éducation est bien té maman tout ça l'accès que tu as maman l'accès que mais aux ande na biloba loba moi c'est azala bongo té moi c'est azala na porte ndako na ye azui allié ezangi ataleli ka porte ndako na ye ezate to komona muninga tiaki nzungu na ye yo tiki ya yo OK kuna lelo bongo té moi c'est azala bongo té basa bazaka na biloba loba batika biloko wana batika yango parce que Bible dit éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Alors, azala mwasi moko oyo azala na éducation ya malamu. Azala mwasi oyo na société, azala mboma ya kitoko parce que moi ça zali fleur. Yo zali fleur, tango za fleur, il faut se la
fleur moko ya parfum ya bonne odeur tango yo zoloba makambo ezala oyo kosepelisa bato c'est pas makambo kisongi batika eza malamu te ezoboma société ekoboma ndako na yo ekoboma libala na yo landi ba maman ndenge ba réagir pour na ba femme mariée oyo bazalaka basongi to oyo pe bakotaka makambo bato en tout cas biso na kani beto zo conseiller bino moi otozali mois de mars c'est mois de la femme ndenge balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation en tout cas pour changer comportement na bino parce que eza mabe yo obala oza kisongi to oza ki kamaderi na muto abala te eza kitoko te soko obala vanaka na ndako na yo kipaka makambo ezo leka na porte ndako na yo tika makambo ya libanda bato mususu basokipe na ngoma yo eza marié talela mobali na yo talela foyer na yo tala pe makambo ezo leka na foyer na yo kin eleki partout bata bafare na mituka mpona koeklere nzela soki ozotambola na butu me akokama bachauffeur mingi batambisaka mituka na butu ezanga bafare toyebi te soki bakomisa misu na bango bafare Zine KNB to kiti na terrain pour rekutana ba kinoa to solana bango muke ba bisabiso ba trouva kango ndenge nini ba chauffeur o batambusaka mituka na butu surtout ya ba transport en commun sans phare pendant que amemi batu me mutuka na zo tambola nango ezana ba mwinda te to tunono ba kinoa ba bisabiso soki ba trouva kango ndenge nini mituka ezana ba phare te vraiment c'est déconseillé hein ko tambola na mutuka soki visibilité eza bien te phare eza bien te c'est déconseillé ezosenga toujours l'état moko même na butu ameka kolandela ba biloko na pas ça mituka misupe profitaka na butu akotambola na sans nini donc ezo créer ba accident ebele surtout na ba virage ce n'est pas bon ezalika moko ya malamu te ona nini chauffeur akotambola na mutuka o ezanga mwinda te eza lokola mutu azana miso te eza aveugle okotambola ndenge il faut za conduire na mutu moko amema yo mais il y a d'autres tambola monde des athées veut dire aza lokola ezali penza loko ya malamu te eza bien te parce que phare wana eza lokola miso donc ezala malamu te muto tambola miso akokanga ozomona te alors na mboka na biso tozana ba difficulté ya ba lumière publique alors ce bokoti na banzela ba phare eza te eza ba risque milimo bato eza ba accident zo sala mwa mingi bolandi ndenge bakino ba réagir na sujet na biso alors biso KNB conseil to kopesa na ba chauffeur eza que tango memi batu omemi milimo ya batu omemi basaki aloso te po saki aloso te panzani ba rosomba mususu mais soki mutu bosala accident a panzani akufi mutu boko récupérer lisusu te soki omoni que voiture na yo eza na état ya bongo garé pembeni luka ba mécanicien somba ba phare ba remplacer pourtant ozosala bongo oza pe na mawa na yo moko te po accident tango yaka elobaka te Kinshasa eleki partout. To constata na Kinshasa soki mutu adopté mwana eke mwana wana apporter kombo na ye ba famille na ye mingi bazalaka na tendance ko boya mwana wana ke aza membre ya famille wana. Ça te remarqué que ba famille mingi bazala moi ba problème ya kobota yango ezosala ke misusu bazosepela kokende soit na orphelinat azwi mwana moko po adopte ye atia ye pe na kombo na ye ya famille misusu po komona abota aza pe na bana na ye mais alokoti mwana soit azwi na orphelinat asepeli ko adopte ye ou soit azwi na famille moko eza pauvre o baza na possibilité ya kokolisa mwana na malamu te amoni ke mwana wana za mayele asepeli kozwa ye atie na kombo na ye ndenge moko donc azoporter nom ya famille na ye kasi mingi ekomaka mabe ke ba famille ya batu wana mingi basepelaka te omona ke yo lokoti mwana comment kokozwa ye otpesa ye na kombo ya famille na biso mais nde tomona na ba mikilo kola ya poto ekozaka vraiment problème te bango ko adopter bana eza problème te na Kinshasa nde ezala lokwa likamoko ya mabe bazomona kaka lokwa mwana anozwi aza ndoki akoya kobebisa makambu soit aye kozwa bomengo na yo lokoti mwana faut comme okende na ye na miso ya leta apesa mikanda adopter mwana moke lokotaki aza na kombo te faut apesa kombo na yo akumi déjà na famille na yo akumi mwana na yo faut akumi ndenge moko na bana oyo boti na richesse na yo nyonso na héritage na yo nyonso oyo kotikela bana ndoko ye aza na kati mutu moko akoboya yango aza te po ngai ni oyo ngai na kosala nde famille bakondima soki na ngi nazwa mwana mpona
adopté pa na ngai eza ma bete eza vie na nga ya mbongo na nga nakesenga grand frère na nga te to petit frère na nga te non defisanga nanu moi 100 francs eza ba kaya vie eza ba kaya vie mais pour na nga nako mona ma bete kasi biso kan beto ko senga kaka na ba famille oyo eza ke ndeko na bino moko asepela kozwa mwana moko boye pona adopter ye il faut qu'on dima yango azwa pe kombo ya famille na bino eza mabete po mwana wana pe lobi akoki koma mutu munene puis atomboli kombo ya famille na bino na ndimi te ke boko boya ndenge bozali ko boya ene bandeli bozo exemple ya joueur munene o aza reconnu mondialement Mario Balotelli aza italien d'origine ghanéenne. Donc ye wana atombola kombo ya famille Balotelli mais azalaki adopté ye aza italien te mais ba adopté na ba italien. Yango to koyebisa na ba kinois que culture wana ya adoption ezala kaka pa ba mindele te biso pe soko kuta na kamera bongo esengi ke o adopté mwana il faut ko adopté yango poto mesa na rapé nango Kinshasa et l'équipe partout. Tu remarques et pas basi mingi ya mabala bazalaka na vérité te surtout ceux qui asombi eloko na ye moko privé akoyesa mobile na ye ke adefaki yango po mobile na ye azongisa mbongo. L'équipe partout KNB tokiti na terrain pour na kosolola na ba maman et ça na ba maman mususu soki asombi elamba ya mwana ou soit elamba na ye moko asombi yango na mbongo na ye mais tango kokende na poko na ndako oyoka koyebisa papa ete lambo bazoteka to soit bazodefisa ngo ezalaka nini na maman bakoma kosa bon bola na maman ndenge ba réagir na micro ya KNB ba père mususu ba timbela boule sikondo eza boye nga mwana efisa ye bongo eza te fona efisa ke na sombi elamba na defi elamba na nga yo zongisela mbongo na kefuta kuna soko oza na mbongo na yo osombi elamba na yo oyokana moningo olobi ke elamba oyo na se nini na defi ke elakisa mobile na nga azongisa mbongo soki apesi yo mbongo wana opesi ngai ainga pe na comprendre moninga na nga zima chweke na katelesi opesi so pasi yango tokosaka bango po bapesa so mbongo tozwa po tobakisa bambongo na biso koteka bango moko mpe na bazotambola na vérité te yango na biso mpe tokosaka bongo mama na papa dialogue bango malongi ezalaka te ndenge nga nazala na vérité epa na ye ndenge mpe ozala na vérité epa na ngai soki omoni mama komi na niveau wana ayebi ke azwaka na pasi epa ya papa vérité ndenge ayaka nango eyebanaka te baoki kotala mwa ndambo nazwi ekesunga bana ata na mwa minerval me nga mpe nazangi elamba tika eteke nga nazwa na elamba nasomba konse papa na oyesa bango na defi ntongo apanga mbongo wana ekosunga mpe kana kati liboto bolandi ba mama ndenge ba réagir na micro ya KNB biso ba KNB tozoyebisa bino ba mama en tout cas eza nango na litomba moko te okosa soko sombi elamba okosa papa ki na defi ou soit bazoteka eza na litomba moko te yebisa papa vérité papa wa motema malamu akozwa mbongo akozongisela yo na kote ya mibali pe eza mabe soki ba papa ba mama ba yebisi bino vérité bozala kana compréhension wana ya kozwa mbongo mama sombele elamba ou soit sombele mwana eloko ya kozongisa po ba mama balobi bino soki ba yebisi bino vérité bozongisa raté ba papa bo changer qui et l'équipe partout. Mondimi soki asali lisumu akokende kosala tubela epa ya pasteur yango lelo KNB elukaki yeba soki pasteur asumuki akosala tubela epa ya nani bozwa ba détail na élément oyo. Ça et l'équipe partout magazine KNB toye ko kuta na ba pasteur ko solana bango pona ko tuna bango en tant que humain ce que sali ke ba ko isama to pe ba sumu kaka est-ce que bazwaka tempé à ko sala confession lokola moto nyonso si oui auprès de qui boyo kabiyano homme de Dieu il faut toujours l'humilité et la Bible même dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Même notre Seigneur Jésus en lisant l'Éphésiens, quand nous avons Philippe chapitre 2, verset 5, au Jésus a montré quelques sentiments que nous aussi appréhender. Donc, comme Mikiti ça et l'équipe Makamunios, nous tournons Nzambe et n'est pas au-dessus de la mêlée. C'est un homme mis à part, mais nous sommes les personnes dans le bateau. On va payer à Kouki qu'on dépend de Nabango. Pour ça, Nzambe sera Sumuki. Et là, il a confessé et pas Nzambe na Nzamba bengai. Alors confesser pas Nzambe, à reconnaître que Seigneur mon Dieu na auto salo comme on a salé et ça dignité na quoi sami.
courir directement pas Jésus-Christ, ça pardon parce que Jésus c'est son maître. Bolandi ndenge ba pasteur ba soli na micro na biso ya KNB mais sengi na biso koyeba kaka que pasteur azali mutu lokola mutu nyonso soki ekomeli yo kokoyisa mato mpe kosumuka esengeli na yo ozwaka temps ya kosala confession liboso na nzambe na yo parce que la Bible dit si nous confessons nos péchés notre Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Il y a pasteur oh peut-être ba okaka soni soki asumuki to akoyisami comme un fils que père spirituel na ye pour na kosala confession ezalaka malamu mingi te soko yo kaka soni mikangela ta na chambre senga nzambe na bolimbisi nzamba zali bon pe akolimbisa yo. Kinshasa et l'équipe partout. Epa ya bandeko na biso ya bandundu soki mobali abengani mwasi na ndaku pona kozongisa ye il faut afuta amende noki te liwa ekokoma bozwa ba détail na élément oyo. Partout KNB tokiti na terrain pona kosolola na bandeko na biso ya bandundu bayebisa biso soki ndeti mwasi na mobali baswani eke mwasi akepa na bango mobali pe akepa na bango mais soki ba mikolo bavandisi bango bapesi bango toli bayokani mobali akofuta bamandi po mwasi azonga na ndako bazongela bolingo na bango ndenge ezalaka mais yango tokiti na terrain pona kosolola na bandeko bandundu soki ezalaka nini bapesaka amande wana pote bato yebi kene na kutimi na biso neti biso na mbulu mahenzi oyebi soki opesi mwasi akei opesi droit te bana bakokufa yo soki te malade okota na famille yango wana topesaka ntaba po soki te basoso bokei bamikolo babongiseli bino ozongi na libala bozongi ndenge boza kovana kutime eza kutime mutu moko te akoboya kutime atako ozosambela atako oza esika songolo yeba bien kende kutime eza kutime toboyaka kutime te mobali abimisi biloko na ngai libanda na kepe na bimi na ke nanga tangu na ke kuna ba famille nanga avaya ya kozonga ifa futa man pona nini na ndenga bimisi biloko po biloko abimisi wana ekopesa pe ebembe pe koleka bato bakoleka po afongoli neti porte d'entrée au diable akoki kokota yango basenga amande wana yo ozopesa biso autant obe ozosomela mwasi na yo elamba ebandaki bana bakoko na biso bazalaki yango wana tosalela yango pe bon ebendaka liwa bamsu babandi oboma bana ou bien yo pe mbio moko mama ou bien bakotinda malade moko boye ay profiter kaka po babimela ke po abimisa bilo libanda bolandi bandeko na biso ya bandundu ndenge bapesi ba point de vue na bango concernant ba monde oyo mobala futa ka soki alingi azongisa mwasi na ndako ya libala en tout cas ba monde wana ezaka nango bipesela te soit mwasi soko za impoli po ozonga na ndako ya libala fo futa en monde soit pe mobali ndenge obimisaki biloko ya mwasi na yo libanda okofuta monde po mwasi wana azonga na ndako parce que kosona na bino makambo na bino mbale na kasa ndako okomisa ngoti pa ya papa bokilo na respect o pesa ka papa bokilo il faut futa amende po mwasi na yo azonga bozonga ko vivre bolingo na bino ndenge ezalaka to bosa na kutime te po atala tango a Jésus pe kutime ezalaka l'état ayebi pe kutime kin eleki partout. Jamais errata rubrique ekangi Kinshasa ekangi monde entier selfie kanga photo bukakingo seka moketinda ba photo na page Facebook Kinshasa na biso KNB oyo yakoloba ezate potoza kitoko olingi olata kitoko balula yo adresse ezaka kaka moko na avenue et la numéro 21 na maison d'Orcas confection et pas maman mami bilema bozo ba détail na élément oyo kombo na mami d'Orcas naza couturière de formation et naza la maison nanga awa na commune ya Kasavu précisément na avenue Éthiopie croisement Éthiopie et Yala na numéro 21 ya avenue Yala les Sikatozali na maison de couture d'Orcas confection. Particularité ya maison d'Orcas, je crois que maison d'Orcas est un peu spécialisée na nyonso o ezo concerné moisi teni ya moisi et maison d'Orcas c'est ça la nyonso et ça la ensemble normal ya maputa et ça la ensemble ya soirée et ça la robe et ça la kaba maputa na ba camisole libaya communément appelé et ça la un peu de tout to kota moi mukie côté mibali ba chemise moi ba biloko mususu mais beaucoup trop le femme na ba robe surtout que mikolo yo toza na climat moko chaleur eza makasi toza na kati ya ba robe ebele et
c'est un peu ça. Awa kaka mama yesoka tongi na lati na nzele fo batuna ngai. Boyoki bino moko ndenge mama Mami Bilema alobi na micro na biso ya KNB biso na KNB to koyebisa na ba mama nyonso vraiment toza na mois de la femme ba festivité na biso ezana nu soko za na bilamba na yo lingo tongisa olingo sala ba œuvre pour biloko nyonso ba art mama Mami Bilema asalaka to ko inviter bino boya ko salisa misala na bino kaka awa po ata biso moko pe na KNB kolata na biso mikolo toza kaka na maboko ya mama Mami Bilema na Dorcas Confection Kinshasa et l'équipe partout. Artiste et comédien Mundweri Vontaire alobeli ndenge ba artiste nae basala ka banzongzing te. Ngi batu ba comprendre ngane loko. Lelo yo théâtre na biso ekufi. Hein, théâtre na biso ekufi. Batu bakomi na makanisi moko bondere nzonzing. Nzonzing bande bana muta sombela onda ko azate. Mais ba producteur ba sombela on bandako. Ngana lingate ba comédien na bazala marginalisé. Tu te rends compte mutu roya wa lobby a producteur. A salsi bino production une semaine bo tourner na suka ma solo a kimi ya futi binoté. Et c'est ngana ko linga ba comédien na ba kindo sana na bon. Et puis producteur aye a ko la production na ye ya film na yo ba futa ba $20 wana. Tam super futi mututé. Alors au moins les comédiens nyonso derrière ye ba muso mo mlaye ba malete ba muso mo sugulaye ba bilamba ba ko mo ko nzambe moko boye. Ailleurs ça se passe pas comme ça. Tant aux artistes producteurs a coupé sa valeur. Alors ngana ngate ba comédien na ba za la marginaliser na peksa bangote mais ceux qui muto yo bisana ke non na zi cop mo na ngina salelo mo ya nzonzi na bise ndingo zo kende wana solo la na muto ngo bien akosa yote o se retrouver na ba droit na yo ezaka pona esengo te ke image na yo pour bamso ba ya non eza pona promotion na sala bo po yebana di te bati akosa bati osala na batu na peksa na mutu te mais na linga te soki mutu akosala ntunzi na groupe nanga ba aya oyebisa que non producteur ngo to akimi producteur a pesa ngo $10 au moment où bamso bazana ta muso so asali libanga mo ba pesa $100 aujourd'hui $100 na libanga bongo na production ya ntunzi ba no pesa $20 au moins te que buzo. Merci Nandenge Bozalaki ebele pona kolanda magazine oyo kangi Kinshasa oyo kangi monde entier KNB oyo lakisaka bino ba réalité nyonso ya Kinshasa ya mokolo lelo to présenter ki yango na veni akula na ma ya Kalamu na quartier Matonge. Soki olingi balula yo olata kitoko lokola ba fille ya KNB adresse ezaka ka moko na veni e ya la numéro 21 et pas ya mama Mami Bilema molati ya solo. Kinshasa et l'équipe